Mutakala ya Karine Mokonzi ndeko moko to sololi na ye alobi papa robo turoyo loba verité nga moko pe na vandi na moni penza soki na sepelaka na Karine Mokonzi ebongi na loba verité na loba kaka bilobela te pona kosala Karine Mokonzi plaisir na bato plaisir yango wana bandeko na décidé penza na loba kaka vérité pona bolumbu mabele ya Karine Mokonzi oyo bomoni yango wana ebongi na loba vérité ate kosala bato mosusu pasi ate kosala ye moko Karine Mokonzi pasi na yebi wi ekosala bato pasi bato ebele pe me fo na loba ata bato bakokima problème eza te ata bato bakolinga kotala te ntango batangaki kaka titre ne bandelo nazoloba vomi bakende kaka me fo na loba yango mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo bandeko esi eyeba nango Karine Mokonzi asalaki yango esprit abimisa mabele na ye wana image na ye etambola bato bamona esalama oyo ezosalama sikoyo eza nango te bato moko esprit mabe bazwi yango parere bakaboli non Karine Mokonzi ayebaki ntango akosala yango atiango na stati bato bakozwa yango bien sûr pa ya nene ya kelokelo ezoloba maboyi Karine Mokonzi afinaki bifenela ekoti na stati na ye sima ekabwani ale bato bapanzi yango oyo ya besprit mabe me eza bongo te ezali Karine Mokonzi atiaki yango penza na stati ayebaki po video yango asalaki yango abombaki yango wana ntango mpe azocharge biloko na stati ayebaki fo abwaka wana ngonga nango ekoki soki mpe asalaki yango abombaki yango ezalaki mpo na ye te me ezalaki mpo na biso alors place ezali mabe ya liboso yango wana mabe ya liboso nene ya kelokelo akende kosela bato mosusu ya besprit mabe bapanzi yango me Karine mutu apanzaki yango likambo ya mibale mabe ya mibale Karine Mokonzi asali video afilme mabele na ye alingi biso mokili tomona me mabe asali akabi yango ofele bandeko ata tozoloba ke baactrice américain si babwaka mpe mabele bongo to baactrice français to ya mboka nini me fo koyeba bamajorité oyo babwaka mabele bazwelango mbongo même oyo bomona akendaki na plage bapaparazi bayibi ye foto na mayele revi moko asombi yango $300,000 $500,000 sikoyo mwasi yango asiliki actrice asiliki alobi bapaparazi oyo bakoma kolanda batina baplage ezalaka baje basi bayebaki barevi na batelevizio esombaka baimage wana chere yango bato tu babimisa mabele Janet Jackson baactrice nyonso bomonaka na baacteur majorité bayebaki mpe balelango mbongo soki paparazi ateki image bango moko bayebi ndenge basololaka na paparazi wana bazwi parti na bango bapesi mpe parti na ye bino bokokanisa ayibi image me mikutu madebo oyo nani oyo asala
Paris Hilton asala azofi betolomo boyebi déjà prix ya juilango bien sûr mutu basalaki ne mutu atekaki yango mais Paris Hilton ayeba ye kokende bongo mutu wana koteka mwa mobulu neti na meme na justice nsima na tiki nanga ou bien pas memie mpe na justice ya solo mais bayebi ke sur 2 millions tokozwa ndenge ke na justice okofuta $6,000 ya amende bandeko bokanisa te ke soki bakangi yo mutakala photo na plage oaki mutakala bafutaka amende ya mbongo ebele mpo bakangi yo mutakala elaka bongo te baplage mosusu kutu na France mutu akangi yo photo mutakala oza kosukola mutakala afuti 11 € ya amende okamwe mpe. Alors Karine Mokonzi mabe asalaki yango wana akabi yango ofele. Karine Mokonzi il fallait aluka moyen ateka image wana alingaki kotika te ezala image ya ofele po Karine Mokonzi yofele sa pesa na Congo. Mais sikoyo ndenge akomi sikoyo boy ndenge afilmaki mabele na ebongo les seuls mabe asali ko filmer mabele te mais les seuls mabe asali akabi yango yofele. Il fallait aluka ateka yango même akoteka yango na bamindele te po ba client tang muso bazata kosomba makoko teka kaka na bateau yo baza na basite même bakosomba yango mbongo ebele te même basombi yango 500 €, même 1000 €. Ata bakomi wana ke Karine Mokonzi ateki image na ye ya mabele na moins cher na 500 € na 1000 €, mais pourvu ke ateki yango ayebisi penza mutu wana naza na image ya mabele na nga na filma nazo ningisa somba. Soki akotekela bato wana te akokobenga ata papa robo alobi papa robo ozaka na posa mabele na nga bongo te marché za boye nga na kofilme yo pesi nga boye na pie au prix tokonegocie nga na tindi ndamba mbongo ntango nazwi yango na bakisi oyo ezangaki sikoyo oyo nga na kosala nango etali nga mpo nga nasombi yango soki na kopiblie na piblie. Alors lokola ye mpe azalaki na posa bapiblie sikoyo ntango nga na kopiblie akoki mpe kosala nango crise papa robo natekelaki ye mpo te abomba mpo asepelaka na mabele na nga ere tu soki navandi alingaka Karine vanda tout droit natalaka mabele. Alors lokola namoni papa robo asepelaka nango bandeko nakokopesa ofele te natie mpe prix na nga ali napesi ye mais sikoyo ye apanzi yango bomoni ndenge ninga kozala mais pourvu ke azwili nango mbongo azwili nango mpe bénéfice ndenge alingaki epanzana. Alors bato mpe balobi kaka ndenge balobaki balobi papa robo ate opanzi yango aza na mabele ya kitoko au contraire opanzeli ye bato basepela baoyo mpe baza bayina Karine Mokonzi bakoloba te alaka moteka na mabele akomi kotekela na bapapa robo oyo toyebi te soki sateka baimage combien pourvu ke asali eloko azwi nango quelque chose. Mais siko Karine Mokonzi tango basala na grâce temo apesa mabele yofele ça va tango wana poso ga yebana siko yebana akoma icône akoma na ba valeur aza nango. Mais pourquoi pas azo mabele bongo siko ateka yango même ado yue asala ka mission ya calme c'est possible quoi ko soma pe mabele yango et le kata na télévision Congo mabele wana il fallait Karine Mokonzi teka ba Janet Jackson tang ba bimisa libele ba bimisa par hasard o ba yibie photo mais non ezala ba cop na ba paparazzi alobi bomba mawana pembe na lupango nanga foko yeba yango bino loko boyeba te na potoko paparazzi nyoso makambo salaka majorité eza illégal na poto tango boyokaka babenga bango ba paparazzi elakisi te ke basalaka liberté ya presse basalaka illégal ya presse mais bayebi bien bayebi ke kokanga star moko photo akoporte plainte soka porte plainte a gagné dossier okofuta entre
200 euros, tina ba 6 000 euros ou bien 10 000 euros. Ba yebi déjà monta ba futa na justice sera poli. Si manangwa yebi ke akoteka image yo $150, $150 000, $200 000, voire même et comme ratina $1 million et comme pour na koteka kaka image. Siko ya yebi mbongo ya kofuta dia na justice. Yango bacteur, bactrice na bacteur. Ba yeba pe bien eza affaire mbongo. Oria ko yibanga na mayele. Ngai moko na kosala likabuboye yoko yano na mayele obendi okeoteka. Menzoke eza kopanga na yo. Bandeko, bokanisa teke Karina sali yango. Bacteur pe bactrice ba yiba bango. Non, eza kopa mbongo. Soki boye bakango te, eza kopa mbongo. Awa na poto, kop soki kopesa mbongo ebele. Ata ba porte plainte, soko yebi ke amando kofuta eza muke. En tout cas, bandimaka na bango afuti. Ata kuta kolala 6 mois na prison, toki 2 mois na prison. Azomo nango rien par rapport à 2 millions zui. Pendant 6 mois wana na 2 mois, akozwa salaire à 2 millions. Donc, ba yebi bien, baza bazoba te. Alors Karine Mokonzi sikoyo, nga papa Rubona kwa eko bomba ngote. Na lobi mabe ya liboso basali, apesi nene ya kelo akende lobake non, par erreur, bato ya mitema mabe bazwi bakaboli. Nzoka Karine Mokonzi atiango ne stati na ye. Siko tango Karine Mokonzi atiango ne stati na ye, bato bazwi yango, eza bato yo Karine Mokonzi, akoma mamero na bango na telefone na ye. Donc Karine Mokonzi azwaka bato wana na considération na valeur. Siko soki bato wana bazwi yango bapanzi yango, po Karine alingaki te bapanza, alors Karine Mokonzi abimisi propre bato na ye d'esprit mabe. Wana nde na sepeli nango te. Deuxième eloko, bakabi yango ofele na sepeli nango te. E bongaki basomba. Karine Mokonzi mama bisiko zali. Luka obandela image mususu ne string. Tika sosu mabele libanda. Sala yango vraiment ezala snipe te. Sala yango bien. Siko teka yango. Nga déjà naza client numéro 1 na vente aux enchères. Oya kopesa mbongo ebele koleka ngai apesi. Mais naza sir soko tika libongo même papa dia mbwa manabino ya la Chine akokoka ngai te. Surtout soki na likambo etali mbongo oye kauka akokoka ngai te. Loba ayila bino ba pareil. Mais soki etali ba billet tcha zala sir na kobattre ye. Boyokaki bien papa dia ye moka loba. Et loko abangaka na poto boîte aux lettres. Parce que ba papier goya, ba papier wana bangaka ba facture. Nga siko eloko na bangaka eza ba boîte aux lettres te. Boîte aux lettres mte bangaka nga. Po nga na pesaka ba billet, ba téléphone te. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour,
balinga kelenge ya komba Congolais TV vraiment ngamona zana chaîne na chaque kitoko ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour na balinga kelenge ya komba Congolais TV vraiment ngamona zana chaîne na chaque kitoko ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.